te problème nini ezoleka soki eza blocage soki eza 12 oyo bozosala na kati ya maison Schengen en tout cas lelo koyebana jour J-3 Weranson il faut quitter Paris jour J-3 tozana besoin ya Wera na ba musicien na Zénith alors bozomona délégation monene eza awa ba vidéo bandeko na biso théâtre bomata bokita Weranson tozana besoin komona ye na nous sommes venus répondre au rendez-vous que la maison Schengen nous avait fait. Oui, mais le rendez-vous est là, lisez. Vous pouvez pas rater. Lisez le rendez-vous. S'il vous plaît, Bino Bozali, vous êtes les services. Tobiso, Moussala la biso zara musique. Toyebelo musouté. To vivre la musique, de to sala la musique. Les politiciens sont tranquille. Ceux qui voient la beauté, tous les cachés, tous les dans la classe, tous les foutent dans la raison pour laquelle tu tiens à 3 jours. Public a ensemble non jusqu'à quand Balamouki, ensemble, artistes, comédiens. Le roi de la forêt, à Salah Moussanaï, a peine un problème de battuté. Maison Schengen parce que juste là. Na kati ya Paris France batu ba accepter mamno sorti parce que toyo c'est la scope bango parce que conseil ça vendredi la moni toye total la na bango parce qu'on a minute on moni batu ba awa ba fanatique na biso tellement ba numéro za la place tout biso to sala ka likambo ezata ye batu to sala kama on ndenge ya kuku seri ba fanatique na biso nyonso ya maison mère o balingaka jus de lin o balingaka ya nanga la die sur le phénomène o balingaka sundiata balingaka pédénada toya toya Zénith ezali to beta déjà si to mesala makambo deuxième fois ya likolo ya tiro likolo taka na jeune kibaba danger mais bato ayo kati ne baoseka o jeune kibaba bato ayo kati ne baoseka Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On se retrouve à la biso na Elenga Congo TV, chaîne Moko, na Katia, République démocratique du Congo. Martin Engi, double vitesse à fusée, na cadre d'actualité, Yamusala, net aux otambola, pona kolukela bino, information, ba réalité nyonso, oyo ezali koleka. Merci vraiment, na babone nyonso, oyo bozali kobenga, kokoma, kopesa conseil, pona musala oyo, Martin Engi, double vitesse à fusée, nazo sala. Merci pe, na Hugues Libanza, Papa Gucci, Oazolanda Biso, na France, c'est la Zénith de Paris, Yahweh Ranson, merci pe, na Karisha Sadik, la finlandaise, Maman Sociale, na Pessiombo, de place aux Ali, merci na le jeune patron, Junior Langue, Oazotala Biso, merci pe, na le jeune patron, Dadi Lukombo, boutique Ezara Moko, boutique d'habillement et froid à mode na Lyon, boutique à Bastard, chez Dadi Lukombo, merci pe na DJ Tobis, merci na Romel Mosengo Mobutu, merci na Chukuma Papa na Baby, merci pe na Fabio Lamadidi. Mesdames et messieurs, toza awa na maison Schengen pour na Ranson Zénith de Paris. Oh azoki te ko préparango banda batembele. Lelo oyo bandimi wera beta concert na Zénith de Paris, mais o tozo kama biso nyonso likambu ya visa. Nde toza awa na ba mission nyonso ya wenye musique maison mère. Concert eza vendredi le 17 septembre. Lelo déjà toza mardi. To éviter ceux qui ba reçoit visa to ba reçoit te. Mais toza biso nyonso awa na ba musicien ya wenye musique maison mère oyo bazali kolela na mutema na bango pona visa likambo kopime la visa pona Zénith de Paris. Toza bande ko bazebela avant to kota pa ba musicien ya wenye musique maison mère tozwa na ba fanatique nyonso ya Wera Ranson o baye ko soutenir Wera baye vraiment pona marche ezalate mais baye po baloba awa na maison Schengen pona visa bima to éviter ceux qui robima mbote ndeko na ligne vraiment boloba nde boloba pona Wera Ranson boza ba fanatique na j'espère qu'il y a des caméramans qui ont place tozali awa toza ensemble na wenge musique maison mère parti ces missions sur la maison Schengen awa. Moi message muke okoki koloba pona Wera Ranson oh il faut mettre un concert vendredi oh mais les caméras visées sont compliquées. Bon, merci vraiment beaucoup pour la question. Tout ce peu mingi na likanisi oyo ve abula qui a betel sous Zénith na Paris et ça vendredi. Mais eloko elege libiso koyoka lelo que veut ba complication moi mke na ma visa botika ba ma mususu vraiment to ata soni bazela o utakala kombo Zénith na wenge wenge pesi biso su image vendredi to ka subila na Zénith to ka kala na la vivre na Zénith akala te na jeune na vivre ngo lelo na 2021 vendredi na mona pe we ndenga ko sa Zénith na ba vena biso ba comédie bazawana donc ça la biso bien fort maison Schengen la ngo to liboso na lingwa la ba oji bango tu bango to za to zela ba so lisa maramuki to ko na visa ve abongote to ze la Zénith vendredi to ka nyama après ça bilengi na ze la spectacle kitoko na bi ke le ga bongo okitama mutema na ba ambassadeur ba la biso en direct oyo de la mave
de la veille bokanga mutema te tebele na basombi ba billet ba uti ba États-Unis ba uti ba Canada bazaka na niveau ya France pour baser la vendredi Zénith de Paris ya Weranson mais likambo ba visa ezoboma na bibo ya Messi kuto argentin bazele France mobimba so bato basombi ba billet pour la Wera ba Congolais ba pour la France pour la Wera pour la Zénith à vendredi bon raisonner quoi il faut bien taper en plein le roi Messi donc notre zélé pour notre la pe Wera kita mobimba la ba tout abomisa ke na ba équipe mobimba wenge biso tozana pour na wenge to bi ke Simba ve coup de chapeau la concert à vendredi. Ils ont visa pour la concert à vendredi. Ils ont Congolais de bouger la tête au sein des ordres. On a monté Liboso, on a parmi les deux au sein des ordres dans la maison Chenel. Donc on a un trouble, n'a pas, on a un petit peu bon ça, on va appuyer en haut. Pour mettre la moto solo, tu as les gens qui ont la force à Libanda. Mais pour caler dans le point pour la visa, pour se pilater. Pour ma baise à te me bouler à tête, on a maramba bien. D'abord faut que la biso monter ma visa. Tu as bien la biso concert à vendredi. Merci. Donc, tous à peine de Weranson, Zénith de Paris déjà, et ça vendredi, le les mardi. Weranson, baza à la maison Schengen. Donc, le problème est ça, il y a pas visa et ils ont payé maté. Est-ce que Zénith et Kozalato Rosalake, parce que Belé Basombi déjà, pas billet Bazosé là. Bon, merci pour la parole. Je dis que Zénith et ça vendredi. Donc, le mardi. Ouais, le mardi. Donc, et ça que artiste sur bazar liboso maison Schengen donc faut avoir visa pour que c'est la vision spectacle bien on va tout baser dans quatre à Paris donc ça va faire monsieur Sunat fait la partie en Lyon donc à ce moment dans billet là donc à qui dans Paris on se lever donc artiste sur congolais il y a Kinshasa va ça spectacle deuxième Zénith monsieur peut vivre Zénith donc tu es là tu vivre Zénith donc tout le monde en live total donc il y a calme de libérer ma vie ma visa donc on va kenner donc ils apprennent en l'air la moko ya biso Congo précisément papa la biso biko pa Zénith oui baza grand artiste moko na biso la biso libanda be la biso libanda papa poko mone kitate la nela no ambassade na mambo talibana il faut préciser papa Fatine dans du change la biso ba congolais dans dimanche on change la biso la ministre papa Fatine ibe on biso oui baza molobe la biso ba musicien la Congo de Ebi. Maramozo le galo toi non mardi, mercredi jeudi to tika na 2 jours. Lilo bano lelo visé européen ça mana mutu nyonso pe jeudi balongo bango tout concert to kongo lundi vendredi. Papa pardon vraiment. Yo amuto allo coule fil technologie malamo yango to lo bolo en direct. C'est la maman d'ambassade avant ma pe banda papa. Ndenga bien. Bape ça oui visa balongo vendredi to se faire la spectacle. Calme biso pe anda posa biso za ke ba artiste sanya so bali boso a da ba zo visa balongo ba kende ba ke ça spectacle calme donc posa le coup pour la biso donc ba jeune qui no donc to zela bango donc pour nga donc la pesi sali la fait nga passer na Marseille kuna donc ala ngai calme là c'est pas vraiment merci vraiment donc toujours continuer toujours ko zo ba image qu'on a Weranson toza awa liboso ya maison Schengen awa na 24 donc na Gombe awa toza biso ensemble pour na Rosela ba musicien bazo visa na bango pour na concert et ça vendredi lelo déjà mardi retard et ça makasi pour na Zénith de Paris merci vraiment na partie qui quête na niveau Angola yango monto toyawa donc tozala bino libandawa to constater qu'est-ce qui va se passer mais bientôt moi le roi de la forêt Zoya to compte ensemble parce que tu as eu prévu merci donc tous et là on n'a pas encore de mots à dire tous c'est le roi de la forêt pour qu'ensemble de découvrir qu'est-ce qui va se passer tout na poto bazo là déjà partout dans le monde au bazar na niveau à Paris on a Zénith de Paris le mardi retard les a déjà marqué pour vendredi déjà nané to voyage habituellement ils a déjà retard mais ils a il y a wingete la membre wingete biso to agi prêt ils a membre administratif voilà tous c'est le roi de la forêt to constater na bino qu'est-ce qui va se passer merci Trésor Lumière tous ensemble tous et là ensemble les rois de la forêt on a pris à Souka ensemble tous a fait na ba piroger tous et là ensemble Wadoz est le roi de la forêt pour tous en parole quoi. Tous en maloba loba. Mais tous c'est le roi de la forêt. Vous avez bien calme. Tout loba, tout ça fanatique. Tout ça bateau, bateau la biso. Qu'est-ce qui va se passer?
Mais pour l'instant, tous en nos bouche bée, tous le droit de la forêt Aya. Mais le moment où on a déjà mobilisation, tout va mobiliser pour nous réclamer visa ou rançon dans la musique à maison. Merci Tozela, ou rançon à la maison Schengen. Merci. Le temps des prestations et tout ce qui est réservé. Bon, c'est vrai que ma coulisse va tout souvent monnaie par répétition, entre autres. Mais voilà, c'est ce 17 septembre 2021 au Zénith de Paris. À 17h, les portes seront totalement grandement ouvertes pour accueillir et nous serons là pour faire la fête. Et bien, ça sera la signature et le retour de la musique congolaise sur la scène européenne, au vrai sens du mot. Mais du point de vue surprise, est-ce que vous pouvez quand même nous dévoiler, bien que Gobi Magno sauté, mais ben, ils ont quand même déjà ébélé, hein. Bah, ça a quand même fuité, bah, comprendre, bah, monsieur Bamonagui dans la publication diverses et tout ça. Mais ceux qui ont lobby, ils ont une surprise. Donc, ceux qui ont lobby, ils ont une surprise. Et je pense que. C'est confirmé, Nokalongo, c'est confirmé, Héritier Watanabe, c'est confirmé tout ça. Absolument, tous ces articles que vous avez vus lors des différentes compétitions de Warranson seront bel et bien présents. Ça, je peux vous le confirmer et les reconfirmer encore si vous voulez bien. Et ça va permettre aussi à notre diaspora de revivre d'autres célébrités. On a la DSOB avec nous, il y aura Charlie Videloin, il y a Pédé Nada et d'autres artistes, Héritier Watanabe, Fabregas. Ça sera vraiment de la fête. Et ça, j'ai même l'impression que ça on dirait 30 juin, Nabiso. Donc, Covid-19, bye bye. En tout cas, Covid et ça, il faut vivre avec. Je pense que les mesures barrières seront observées et je recommande même aux diasporas, à tous ces publics qui vont devoir prendre part, de suivre scrupuleusement les recommandations des autorités sanitaires. Et les Galango. Bon voyage déjà. Merci beaucoup. Très bien. Alors, la DSOB. Ouais, tranquille. Odi. Oh, écoute, troisième Zénith, il n'a aucun compte. Vous en avez pour l'année. Bon, Nazara, phénomène et Sobé Ngiama. Phénomène et Sobé Ngiama. Ah bon? Oh, mais ouais, bisoto a une maison mère, il y a banda maison mère. Nandéga osarati, tu as un comédien maison mère. Donc ça dit, Wingé orchestre, mais biso ba comédien. Talaga, phénomène, roi, tout. Donc ça dit idéologie tout. Si tu as un phénomène, ça dit bamboka oyo, pour na idéologie avec nanga de la forêt. Donc ça dit na idéologie, on n'avait pas compris qu'il était petit à un soldat. Donc on s'en a raté. La DSOB 3 fois. Est-ce qu'on a facilité la troisième fois au CPLISAPENA public parce que bateau baké liboso master à mon musika il y a aussi troisième fois au Kindi ni yo sala il faut maintenant innover donc ndenge zala wana donc ça dit rareté pe jouaka donc ça dit bato mo ba mona moi kala bana bezo ba vivre donc ça dit ba succès ba impact wana ezalaka mais ba impact mususu ezalaka biso to ba comédien ya sur scène. Donc ça dit tant on a scène makambo kanga to bakomona na bangonga bamona nga ba message parce que to bimi pe lelo te nga isobe na bimi na bandi théâtre bato bele bakatana mukolo mais mon ti yo yebi to za ba famille Burkina Faso Florent Chiba mais to banine makambo bo petit trop to umeli nango sikoyo mais so to vida te po anini po na yebi ka question na ye na ne loko na proposer donc on pan ya yebi to tozane côté mo ya yebi na salaki donc ngana mutu moso na zwi ba du public liboso na nga babika andete donc faut pas se problème na pandi biso za pena bato beti réponse est ta cri yango ba mona tour na Zénith donc za mamunanga mungai na sala comédie te ngane comédie donc ça dit ngane na voyager na ba comédien donc ça dit comédien ba OK na comédie donc ça dit inspiration sur inspiration. Non, franchement, la meilleure c'est le donc, on a vu de loin, Pédé Nada, Soudiata. Mazaba, grand comédien, Yamboka Nabiso. On s'en prend.
oyo bato baozela bango na Zénith mais sikoyo nde tokende bongo baokende kosala sikoyo nga donc sadi nga kati na bango donc nga moso donc nga te nasali eloko te na mpona contrôle na bango mais c'est pas ça public c'est là moi avant goûter avant goût awa eza bana te oyo bakotala yango awa fo basala effort bafuta babillet bazwa bavisa bakovivre yango kuna na Zénith sala vraiment eloko moko kaka eloko moko osentir que oza comédie et non pas comédien tout le monde bobongama bozwa eloko moko oyo batutu baota voilà je crois que Master était un peu distant bon on ne peut pas dépêcher Master s'il vous plaît Master match eza bien tokende pana donc toza deya na bacomédien ya olobela kutia te quoi mais comment mbandi makambo ya kitoko toyaka toya maison Schengen présentez-vous bato bayebi ote nga nayebi yango bayebi ote te bafanatique bayebi na bango nga petaka kombo yambo Café Room le Raïm poids lourd la minute soye donc on est là quoi Café Room osala sunini mpo batamaki memeli bato surprise nini bon ngai bafanatique awenge musique ya maison mère bayebi ke wana bon chanteur na bango nasala toujours mosala kitoko donc basurprise balakisa yango deya bien avant te est-ce que vous ezalaka Café Room bon bayoka déjà esclave d'amour motema nanga esi bashokeliwa ekomi pene esi batyenga na seke kobiyare memanga na nkunda nazolela roge mokokole donc boeskize nanga natambolaka na voa nanga na poche nabeteli bino kaka mo extrait boyoka me bozela Zénith mpo makambo kala mingi te topesa Café Room bon voyage en tout cas merci beaucoup donc yo wa dégâts wa danger kitoko le limba boni atoza bien d'abord yande mouvement bana poto baozela yo osala nini le limba vraiment bana poto nazo bisebino ke oyebi ke le limba azali international azali sens unique abetaka musique oyo bato mosusu babetaka te mpona spectacle okomona yango bokolemba yango mpe bokolinga lelo etala mwa chiluba lelo na chiluba jingambela bana betu bonso badi kumputu ya batoke badi basomba binjila mpinjo bamusicien badi ofika kuntoko kadi meme mwanene njinu kumina danse mikobo ya mbishirishilangana kadi bonso bono nikana ni mapopile muchimono bono nikukanga bono nikujambaje tujene nombaje bonso ensemble chisongo ntabala keba mwa kapela lilimba tolek mwana wa bakajilolendo mwikala uja kwa mabondo tututwa mufuta kazula bwichi bwa mbulubulu babo butu bya bumwenya wewe wa buto wa bulabula hey osolimbo we mbakumwela cholilo ngala mamwe cholilo lelimba cholilo lele choli merci beaucoup bon voyage Congo ke wera so na mama moto akenda ko représenter bato moto na kata Zénith ezanga donc to soutenir raison 5e fois Zénith avec raison eza histoire érotique histoire dans le monde eza événement 5e fois Zénith et ça le matin depuis batonga Zénith eza la musicien moko ta betango 5 fois eza ouais raison na tiki histoire ya Zénith donc ba français basi ba komi yango na livre ya France que no ba komi que no 5e fois musicien dans le monde no abeti 5 fois Zénith mais surprise azui moto azui ngana okene Zénith donc ne représenter bato moto po nazonga sango na isaka no wera aza misa osakana te na moki kotiaka ye na Congo te oyo solo eza ya solo mama eza ya solo bato ebele baondima te mais eza likambo solo ya pi roje wana aza awa passeport déjà esalemi mamo soto esalemi wera son aza moto osakana te il faut respect ebele ya wera son beaucoup de respect ya igwe wera son de la forêt mama mobali ya mama Sideji Mapata papa de Josena Gladi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle
prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Voilà, alors bana poto, bana mokili mobimba. Bozoma na biso toza na liboso ya maison Schengen jusque là. Tozo comprendre parce que concert ya Weraza vendredi le 17. Jusque là tout le monde a ba musicien awa. Papi le prince azo kendo biaba. Ako kendo biaba ko na sola na na yote. Na sono erote. Papi le prince ako kendo biaba ko tito sola sima parce que pour le moment toi non au moins est-ce que soit sima na ken ya masalanga obiga session test na fikini vesa katina bisonga yimbonzo na ni patusiana yo patofi nani ya pegin sasa to sala oyamba biso na fikini oyebi yango mais yo oza aventuria bino oza mwana mboka bino pe bozokende poto donc je faut yebisa yo yo ekoswana bino luka visa na ambassade na conseil papi le prince kembe awa eza makambo ya pe bino awa eza makambo ya pe des rebelles nakutana na des rebelles yo ne rebelle ma journaliste mboka obike bokeye mama na actualité seke nalingaka yo ozala nde courage yo atofingi motu oyalukaka elo nalingaka yo na vie tu es un grand courageux en tout cas merci beaucoup talaka chief alobi totiaka sepo yanango makambo ata naoleka na bemission ken piana il y avait des gens au banoba okende pa mutu wana aventurer wa pito pa le même naskona yake pa ken zombon ken embanga na pito pa le nzondo musika mena wa camarade yakala mais lelo siko bato mama oyembiso lelo nga na sepela te eza eloko na sepela te pa na bino mibale eza ko manquer doyen na bino ya musala o beaucoup très na musala parce que bino nyonso abo awa toyeli mamwana te awa toyeli mamwana oyo bamankima te parce que yo yebi ke nga depuis na bandi kombona na luka bolingo na luka jamais séparation na luka ne bolingo nzamba sali grâce on a sengaki ya ngwane salami lelo bolingo zongi na ba za séparation te na ba ken bolingo moni nzambe jésus tawa akuta di commande lié yambu yaki angwe baka na moko abaki la mudi prochain c'est ça. Merci beaucoup papi le prince na monaka émission moko sala da prince bakali de gros autres démarrer mutoko te la ricolo en tout cas esalinga plaisir comme on a ba frère nanga non ken piana na besalinga plaisir comme on a yo cela veut dire que ba twa ba ke ma muto tolobara peut-être bimala munoko me ba mutema te tala lelo qui pouvait croire ken piana finga ngai finga papi le prince aye sur autant de micro ça veut dire ba tout ça mo ki ba tolanda te so landi et là rapport au moment ça tellement na Brazzaville aye moule beta papi le prince comme ta masola moule beta lisolo nengo zo moi c'est pas tu botika na rankine kobeta papi le prince zo moi c'est pas tu il est le conflit bima dabi moule beta la biso na jeune kanza na jeune kanza la boissa moule beta obi beti na isio moto so ya zu moi si na yo en tout cas bosana moi si na po pas faire mon âme papi le prince omoni moto to bosana yo te azali aza mutu moko boye dio na biso tozala 4 tozala yo ngai na Charlie Balaka personnel Charlie Balaka na moko na biso toza pe 5 moko na biso totanga kombo alga to bwaki sa pacho sikobi tobeba kwani papi le prince donc bato tozala sa tokutani omona ye mpiaka nga mpiaka ye mpiaka sa tobuna likambo loteko oyebeta masolo bapavia seki tokende bababia tosala liste ke bato bakotize donc obike lisolo oyo esepelisa nga chaque jour ntango ndeko na biso babia kufi na poto
oyebi ke tolekaka nga na olekaka na oti bampiaka na na otoluka mutu mo na zwi ye te natabe papi le prince soki apia yanga mpo natoluka mutu mo na zwi te totabe topusana boye Charlie Balaka Charlie Balaka ochop oyo yanga mpe natoluka mutu mo beme epesi te topusana esu boye kel pianga na mikro na kamera auti kobongisa kamera na ebebaki na botu abimi sikosika na Vodacom wana bimi tokutani tokobikata yango ngamu tokobeta lisolo siko tokutani tolingi bule ya Pierre tosani totia kamera ndenge eza boye toape na problème bafedelongo babino babosana bape masolo te wana seri sikoyo zando mobimba ezoyoka test ya bersi mwana ya tempo quel personne abimisi ide abia yanga na kamera ekufama na bimama nete esala na brake bino yango bino boloba par rapport ya matanga babia alors topusana alors tomoni présence ya Yama Kakol Sebondo ya machine chef d'orchestre déjà zawana donc balobi bayuda Congo vient na biso de limba ye wana déjà malambo ezopusana parce que totalaka mbongi ya masolo ndenge eza en tout cas Kinshasa bato baza koyinda awa na liboso ya Schengen en tout cas wera bazozela événement moko na poto eza ya wera son Zénith voilà yango donc Zénith yango nde makambo donc na minute okani piana moni Zénith nde bazela yango yalo wande bato bande ozela o masuwa no ekosimba be osimba te zopante donc c'est-à-dire yango na minute bazela yango bio zesisa dans lisolo voilà lisolo esalige ken pe na braquer biso caméra azotuna biso la question na katikati ya pavillon 5 na kati ya pavillon 5 tokomi kopusana toke na porte bana poto bomona biso mokili mobimba toza liboso ya maison Schengen place bamusicien awera baye tomoni bafanatike ya wenye musique ya maison mère batondi awa plein wera aza leader moko très populaire tala Zénith ya wera oyo eza vendredi tala population ndenge ezolanda baartiste partout puis Roger mwana mboka tomoni événement ya wera nson eza vendredi tomoni awa liboso ya maison Schengen eza ya koyinda bamusicien na public problème nini ezoleka liboso ya maison Schengen. En tout cas, Ken Piana, merci pour la question. Merci à la journaliste sur Botondi Awa. Et le réseau de l'Albosa Maison Schengen, tu as réclamé visa. Ok. Donc, le dossier, ce côté qui abonne du forum. Maramio, c'est un ordre. Mais jusque-là, on ne comprend pas. Donc, besoin de rendez-vous. Soit tu es à gauche, droite. Donc, les autres permettent que oui, sans le droit de faire Aguerosala Msalanaï. Tu as dit que tu es vraiment très combatif. Mais toujours bunda. La vie c'est un combat, toujours bunda. En tout cas, nous sommes au sala. Parce que cause de la vie c'est un noble. Tobiso, musala la biso c'est la musique. Tu es bello musuté. Tu vivre la musique, de tout ça la musique. Les politiciens sont tranquille. Bando ça va na poto ba ke caillou. Tranquille. Bando ça va na Afrique du Sud partout ba ça tranquille. Ba soda pe ba ça na bango, biso pe to ça biso donc biso mutako ko empêcher biso to ça te pe bana biso bazo na classe ndenge nini. Ceux qui voient la betité, to zo cacher nini pe to zo ça na ba classe. To refuta banda ku ndenge nini. Na sima pire GP, là mtu na futa la maman nga pendako. Na sima pire G, ba tu mso pe vivre donc pour permettre biso to ça la biso donc raison pour laquelle tu tiens à 3 jours. Public a son babi non jusqu'à quand? Ba la muki ensemble ba artistes, ba comédiens, ba musiciens, biso tout yé pour na réclamer visa. So la personne sera visa lelo. Malamoga lelo pega direction aéroport. Paris le bina tango tozawana. Donc notre zalawa comme Schengen cela donc va passer son visa, ça va passer son visa à lelo. Notre za déjà 10h c'est 11h. Malamoga to ke aéroport. Merci beaucoup Roger. Tozana yo faut dépasser papi le prince
badémarche oyo bobandaki yango avant te pourquoi bozomona te sikoyo ezokende mwa retard en tout cas tobandaki déjà avant ken mpena de sauf kake le roi de la forêt asalaki mosala na ye aa mpe na problème na bato te mais ezochengen parce que juste là na kati ya Paris France bato baaccepte mamu nyonso te parceke toyozela sikoyo bango parce que conseil eza vendredi yomoni toye totalela nao bango sikoyo na minute oyo nde omoni bato baye awa bafanatike na biso tellement balinga kozala place tu biso tosalaka likambo eza teke bato oyo tosalaka moko na ndenge ya kuku donc yango na minute oyo bate problème nini ezoleka soki eza blocage soki eza 12 oyo bozosala na kati ya maison Schengen en tout cas lelo ekoyebana jour J-3 Weranson ifa kita Paris jour J-3 toza na besoin ya Wera na bamusicien na ye na Zénith alors bozomona délégation monene eza awa bavidelo bandeko na biso ya théâtre bomata bokita Weranson toza na besoin ya komona ye na délégation nyonso na Paris parce que tokondima yango te jusque là tozomona clair eza te jusque là clair eza te eloko nini ezosala ti sikoyo Weranson na délégation na ye bazwa visa te ti lelo en tout cas toza défi en tout cas lelo de la forêt eza vraiment déterminé lelo solution nde emonana lelo solution nde emonana lelo en tout cas wenge musique à maison mère nous sommes venus répondre au rendez-vous que la maison Schengen nous avait fait. Oui, mais le rendez-vous est là, lisez. Vous avez pas raté? Lisez le rendez-vous. Est-ce que Bisso a un problème? S'il vous plaît, Bino Bozali, vous êtes les services de sécurité, n'est-ce pas? Alors, rendez l'information à qui des droits qui viennent très rapidement. Nous sommes là depuis 9h. Ils nous ont donné rendez-vous à 9h, nous sommes là depuis 9h. Alors, qui vient nous recevoir? Alors, faites-les très urgemment, papa. Donc, à la question rendez-vous, dites-moi votre ambassadité. C'est officiel. Rendez-vous preuve yango eza déjà donc soki bomoni weye musique à maison mère base déplacer pamba te baza na rendez-vous na bango eza lelo très urgemment na bayashi na bino baya très rapidement to gagner en temps. Alors faites très rapidement. C'est possible que ça soit tout de suite. Alors allez-y, posez-la. Voilà. Toza wana soki esengi tolala tokolala lelo tokokende te lelo tokolala donc c'est-à-dire que na minute oyo toza awa donc nayebi te soki esengi kofase tokofase mais bon otala biso naasiri makambo eleka nango bien donc bana Paris bozala calme soki makambo esili lelo bamusicien baoya kaka lelo parce que de la forêt aza millionnaire à loi ta avion mobimba bamusicien il faut badéplacer bafere mokenda wapi ko nga nazali oyoka baimene te oyoka baesclave d'amour te zela kafere rendez-vous yango oye musique à maison mère baye pamba te baye si rendez-vous bapesa ye bango lelo yango oyo précision mpe ya air eza awa donc baye na bango pamba te baye koprovoke moto te baye na rendez-vous na bango parce que jusque là etikali 2 jours seulement donc rendez-vous yango wana bomoni bino moko donc baye pamba te toyebi te pourquoi bazobloke bango alors café room bato bazelo na poto ebele nyonso dégâts omoni Zénith wana niveau bato baobenga donc eza misiki taka tshombo se lembi donc en tout cas tosisa makambo mbamo toleka po yomo omoni nde toza ebele na bacollègue tozosenga toke epesa makambo na Zénith po match eza yango bien voilà merci café room alors tozwaka motu moko
Merci. Parfait d'hiver. Boni papa. Kitoko papa qui me. C'est la vino makasi. Talara yo film na film news. Masananga na yebe pas la cause ngamba pambole visa Schengen. Masananga to ti busika ken pia na soldat. Le tara le big boss roi de la forêt. Un phénomène donc Zénith c'est pour bientôt. Bada c'est la bisora la si nyonso yango ka. Alors vu de loin balobi oeza deuxième événement na podium ya Weranson libanda mboka vie de loin bana Paris. Est-ce que bana posa bomo na vie de loin te vie de loin azoya Paris wana na asira za la kati ya mobange na délégation azoya Paris vie de loin. Excusez, bonjour. Lukinga kaka na loba. Nasaloka lokateur sur la TV de ouais, na série ba fanatique na biso nyonso ya maison mère o balingaka vie de loin o balingaka ya na la die sur le phénomène o balingaka Sundiata balingaka pede nada toya. OK. Toya Zénith ezali. OK. To beta déjà si to misala makambo. Oh, deuxième fois. Il y a l'icolo, il y a tout l'icolo. T'as vu un jeune qui baba. Danger. Mais bateau ayo kati ne ba oseka. Au jeune qui baba. Bateau ayo kati ne ba oseka. Oh. Danger, merci. Vie de l'eau. Alors, nada Makemba zoya siko na Zénith nada boni. Ouais, ça va, Ken Piana. Vous êtes très important pour le Marambabou. Ok. Vraiment, quand je te vis dans ce pays-là déjà, voilà. Il y a des belé au Rabisso. Oui, et ça a biso plaisir côté à la lelo liboso ambassade parce que les apportent na liboso. Mais oui, si on est biso, on sala na ki osala kuneza musala na liboso te. OK. Na kenda ba spectacle na Bangola, ils appellent Banda Congo, na kenda na ba Istanbul, na ba Turquie, voilà. Na jouer na ba Dubaï, mais si il fallait vraiment Zénith de Paris. Et ça me choque au monde na mambo tout. Te koleka nango bien. Bon, le cabé pour eux, c'est mon Marambabo. On a la pression de taper déjà la merde. On a besoin visa lelo, na voyager kaka lelo, na soir événement zalaki neti lobby. Marambo elanga voyage na kendaka. OK. Voilà. C'est que nzambe nda sunga bozwa lelo comme ça bossa l'effort à tel lobby vraiment c'est bon Mathieu ça la bien. Déjà de 1, il faut Congo est considéré Weranson par rapport à Combo. Voilà. Et puis deuxièmement Congo est respecté culture na biso. Voilà. Ah musala na biso soki cette télé ngani boye pona musala c'est pas gentil. C'est pas bien. C'est ça. Voilà, alors Soudiata pour lelo ya retoyer kozwa visa. Voilà. Alors Soudiata bana poto ba ozela yo ebele. En tout cas Weranson le roi de la forêt. Merci na idée au sali ya kosanisa ba artiste ozanisi Soudiata te. Soudiata boni. Ouais, ça va Ken Piana. Oza sélectionné parmi bateau bazo kende et salon deni lelo wera achayo parmi ba comédien o ba koza likola podium Zénith. Bon, ils ont plaisir à trop, ils ont plaisir tala ba comédien tous belé hein, ba comédien tous belé tant le roi de la forêt a pensé nanga donc ils ont l'accepté au sam sala. OK. Donc voilà. Na os ba manœuvre o ezoleka parce que concert etikali kaka ba 3 jours na ba manœuvre o ezoleka et ça la bino ndeni. Bon, moi je stress les alliés, mais tout à Paris va assurer que concert les alliés et puis on va jamais décidé. Voilà. Donc on s'est là. Voilà. Côté la wenge musique mouvement munene boy jusque là bazomo na clarté ezo sala bien té même biso ba congolais to mona neti ba groupe na biso ya mboka considération na ba ambassade comme moi muke c'est pas gentil wera asa leader wa sala ba spectacle et belé à minene. Donc Zénith eza événement liboso ya wera asala te. Maître Ninja yewana zela. Za pardon. Maître Ninja yewana caméraman moko. Tomboli personne aura image na ya kati. Voilà. Maître Ninja yewana soit biso tokota te soit il faut topusana mokili wana
amakende boye na nsima kuna moto akota azali masa bino mosalaka sima bato bakotata bakota olinga kotindia bolingo po yo kende bo bata ko yo jotelaka bakota te bo bino bo kende bo na lobi bino bo kende bo ba question te les princes on ba makambo za nini te aba tu ba zo ba visa là-bas. Et ça te crée bon dans la campagne contre l'ambassade. C'est pas ça campagne ambassade. Dans la campagne ambassade, on suit ça fait nous les ça pacté. Mambi.
Jamais l'État va voir pourquoi tu caméra Cinq personnes. C'est là. C'est pas ça. Nani? Non, communiste. Voilà. La carte déjà. Voilà la carte. Si vous voulez mettre quelqu'un qui peut nous écouter, avec qui on peut échanger, c'est bon. Lui, il se déplace, on échange avec toi. Comme ça, on appelle le 5 qui sont là. Comme ça, qui parle, qui Rendez-vous s'il vous plaît. Là, on s'est retiré pour apporter pour une petite
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.